Les amis, baento tshela bino image ezate bobozoka ndenge ndeko mwasi azolela bandeko bolimbisa fale tosala yango mpona kodenonse makambo nini ya mabe koleka en pleine pluie bandeko mbula ezobeta mbula ezobeta bandeko nanga mbula ezobeta wana bazoyebisa ye apesa mbongo na eza nango na compte en même temps ti bozoka azoloba wana moko aza likolo na ye azosala oyo aza na oposa azosala ambasade te mosusu kuna aza kotraumatize na kosenge bambongo aza bandeko nanga nzambe nayebi te mbula ezobeta bandeko mbula ezobeta ale balobi na oyo azali likolo alongwa epuis nayebi te nzambe asunga awa baza kodwa te ndeko mwasi bolimbisa ngai nde bozoka ye azoganga wana azoganga bandeko bazokoabuse ye mon dieu mboko nzambe asunga. Joli coup de filet réalisé par la direction provinciale de la lutte contre la criminalité Lualaba, piloté par Maître Trésor Mamba Matoula, sous l'impulsion de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Ce service a mis la main sur 3 présumés violeurs qui ont abusé d'une jeune mariée. Le fait s'est déroulé tard dans la soirée du vendredi 9 février 2024 au quartier Kasulu, commune de Manika. Ces jeunes, dont l'âge varie entre 15 et 17 ans, ont été présentés ce vendredi 23 février 2024 au ministre provincial de l'Intérieur, Douda Kapenda Kapenda, par M. Pamphile Quentin Gmbav, directeur provincial adjoint de la direction provinciale de la lutte contre la criminalité. Nous sommes venus ici sur instruction de DP pour présenter 4 violeurs. Nous avons saisi seulement 3. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Un certain vendredi, le 9 février, il y a une dame là de 25 ans. Elle est enceinte de 6 mois. Nous sommes avec elle et elle a été violée au quartier Kasulu, sur l'avenue des Rails, aux environs de 20h. Quand nous étions informés, on a fait les investigations, on a lancé nos éléments sur le terrain. Et avec le concours de certaines personnes qui nous ont aidés, nous avons mis d'abord la main sur les garçons ici, vraiment hier vers 17h. On a mis la main sur 2 autres personnes. Il reste une personne qu'on n'a pas encore mis la main sur lui. Jusqu'à présent, il est encore introuvable. On nous a demandé les âges, il y a 17 ans, 15 ans et 14 ans, c'est ce qu'ils ont déclaré. On les met à votre disposition pour chercher leur juge naturel. Le ministre provincial de l'Intérieur a promis de saisir l'autorité judiciaire pour que leur cas soit traité avec rigueur. Moi-même, appeler l'autorité judiciaire pour que leur cas soit traité. Les mineurs ne peuvent pas violer. Quand quelqu'un viole, c'est qu'il est grand. Il s'est dit rappeler que la direction provinciale de la lutte contre la criminalité, sous le guide de Maître Trésor Mamba Matoula, ne ménagera aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, matérialisée en province par Madame Fifi Masuka Saini, celle de mettre fin aux antivaleurs. Mboto la MDG de TV Mafuta siki zeli nga bino la grande dame mais na cadre kaka ya actualité to lisusu lelo kopesa bino basango ya mama koleka na communauté to pe na mboka na biso Congo et sali pasi pe mawa les amis lisolo ya lelo eza ya ndeko mwasi bozomona na miniature ndeko oyo bandeko ba violé na mibali 4. Batindeli image wana ya plus ou moins 2 minutes. Dommage que moi tout la bino yango ezate parce que il s'agit ya mwana mobali to pe mibali bazo matela mwana mwasi mutakala donc ba image wana olekate na YouTube bako kanga chaîne ya osakana te. Bandeko kande bomona miniature déjà miniature wana na tiongo na risqué mais fallait na tiango
et na meko juste capture d'écran, il y a acte ndenge salema pour vous montrer. Et ndeko mwasi oyo aza jeune marié auti kobala kalate, elle est grosse, aza na zemi ya 6 mois. Akutani na mbiskadi ya ba jeune misato tobenga bango bakuluna. Bandeko oyo ezokamwisa mpe ezosala pasi eza kaka nde bozoyoka na video na baza kolobaki baza ba mineur, bana ya ba 15 ans, bana ya ba 17 ans, bana ya ba 16 ans, bana ya mike ba violé ndeko mwasi na zemi. Epesi pasi pe mawa bazoloba na Swahili. Au fait, en plein viol, en pleine action, pendant que moko azo sepela kuna na aza ko nieka aza ko sala makambo ya salite, mususu baza ko brutaliser en même temps, apesa mbongo, abimisa mbongo, aza na combien na compte, aza na combien na M-Pesa, aza na combien ayebisi bango na kombo ya Nzambe, na kombo ya Nzambe, je n'ai rien dans mon compte. Ata 1000 francs, ata 50 francs o na nango te, naza na eloko te, naza na mbongo te. Tokomeka kotiela bino ne fiske son wana sans image. Boyoka ndenge ndeko mwasi azolela, boyoka ndenge babandi bavoyu bacriminel wana baza koabuze na ye, ndenge bazo kosenga ye mbongo. Bandeko ya mawana ya pasi eza après avoir commettre acte oyo ba sali ba touchement na moni na kota suka ya video ba kotisi misapi. Bandeko bolimbisa ngai, et ndeko mwasi agangi, c'est là que la vidéo s'est arrêtée. Bango mo ba filmer ye, bango moko ba diffuser yango. Et Dieu merci na police ya Lualaba et na musala basali batie maboko na 3 bazaki 4 batie maboko na misato moko azozanga. Kande boki tata na lobike bana ba violaka te, ba mineur ba viola, soki bana ba komi soki muto a violé se kaza mwana moketa a mokolo. Bandeko nanga nazoyeba te na sesiti wapi na loba nini par rapport ya makambo oyo. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Mawa penza esili na mitema ya bato. Et moi c'est azemi s'il vous plaît. Moi c'est azemi bazo violer et ba brutaliser, ba sali makambo makasi ndenge wana. Bandeko na ngai auti kobala kalate. Imagine tamboli belle famille moni mobali ya ya moni. Na ebite sort ya ndeko na biso mwasi eza nini. Bana oyo na ebite bana kutu te ba criminel oyo baza batu ya na poto eloko oyo na Europe. Viol batu nyonso baza na mboka poto bayebi viol ezali kama osaka nango te. Mundele a considéraka viol na niveau moko et puis ezalaka punissable na niveau moko ya kosakana te. Likambo ya viol eza eloko oyo na Afrique toloba particulièrement na mboka na biso Congo parce qu'on est des Congolais. Et il faut vraiment l'état zongo au sérieux pe et comme punissable na ba niveau moko oyo ke batu babanga parce que tozo mona pe tozo ka ba mambo zo le kana toile toki le sola jibe mpiana o banda ko abuser mona batu depuis âge à 11 ans ba misu balobi 9 ans tata lokola jibe botali ki mbinga ya jibe mpiana bozui mwana ka bébé on dirait ka mwa lipungu pungu moko. À l'époque nenga zalaki, je me suis posé la question, il faisait comment? Abane ko lala, abane ko matela mwana ana bolimbisa ngai, abane ko vandisa mwana na likolo na ye. Au fait, image nini lisolo oyo émission ya mwana est traumatisé ngai, je me suis posé 1000 questions na jupeka ya noté. Eza pasi eza mawa. L'État congolais, vraiment, il faut azwa mambo viol au sérieux parce que eza babiloko oyo mikolo nyonso esalemaka. Lelo na otchela bino kaka makambo ya viol. Na otchela bino ata 3 émissions ya Rolandana. Na osango mulai te vi RPC pusani. Mais bomona makambo zo leta close. Close. Go and tell bienvenue to plug. Close. Bomona, give it to me. Bomona makambo ezoleka na mboka oyo. Les amis,
na Congo toyebi na Est chaque minute mwana mwasi moko azalaka violé statistiquement hein français bon comprendre bon comprendre bon comprendre bandeko toyebi na Est à Congo chaque minute une femme est violée. Et par rapport à taux ya viol, na ba cas ya ba viol après avoir co-estimé et pesa qui résultat que chaque minute moi mwasi moko azalaka violé na Est à Congo. Mais moi je vous dirais zaka na STT kuna guerre ezali oui mais na mboka Congo soto keka na ville ya Kinshasa bandeko chaque jour eza na bana oyo baza victime ya ba viol. Tomonaka na ba YouTube awa oka bato batondi o molera ye nini ote tata moko ya 60 ans abandaki ko violé mwana 8 ans. Tomonaka biloko wana oka mwana azotambola makila na nzoto eza ebele na YouTube ba biloko wana. Bandeko makambo leta il faut vraiment azwa ngo sérieux pona ko diminuer ou encore ko silisa makambo oyo. Policier aza censé ko protéger peuple azo violer ba fazer. Finalement toi na mboka nini. Botambusa micro balader na bano batambola na balala libanda ya basi. Ba expliquer bino ba ebisa bino comment est-ce que ba policier ba sasaka bango ya ko sasa. O mboka ya ndenge nini. Sikoyo banani baza censé ya ko salela mobeko ya ko protéger peuple. Parce que autorité ya l'état mutu lokola policier a mutu aza censé koyeba loi pe ko appliquer loi mais tango ye moko azo violer loi bandeko na ngai ba misu ba kosala nini ba prédateur ya ba musicien bozo mona mamba zo sala ba occultiste bandoki banganga à part bango au fait monnaie courante et comment nango ndengo wana na ba quartier okaya ya mwa mukolo azoka mwana bato ya muke c'est compliqué. Mboka moko oyo vraiment nazozanga même maloba. Les amis ba image epesi somo pasi na mabozo kango na sango. Soit la motema to ko si sotala te. C'est tellement révoltant les amis, vous n'avez pas l'idée. Bala mibale ba batu na ebite ya ko diembika bolimbisa ngai parce que il faut zanga kozana motema te. Faut être sans cœur pour nous poser acte à boy. Moi, si azemi, s'il vous plaît. Et puis c'est passé. Et puis c'est mawa. Et na habité. Nzambe asunga mboka Congo. Nzambe vraiment asunga mboka ya Congo. Nzambe asunga mboko. Nzambe asunga mboko. Bandeko. Tomi na tango suka. Il faut vraiment resembler. Kosambelaka. Il faut vraiment kobondelaka. Nzamba épargner biso na ba mama misusu parce que et a passé et a mawa. C'est pas normal ça. Na habité situation to pété à moi na son actuellement elle est comment na mobali na ye na famille na ye. Na vraiment na malobate parce que quand des bozoyoka na okoka ngote quoi na okoka ngote mais c'est important quand même tout ça l'émission tout peut sa message so boko panza message aux ala bien réseaux sociaux na lobaki tout ça la ngwa bien to au seton tout telemela mambo telemela to boya mambo boya parce que et ça va pas vraiment, ça va pas. Il faut solution zo mambo belé. Sinon te maminge. Lobita mususu koko ela ndeko na yo na famille na yo, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les amis, pour aller au suka bonne information si MDG était mafuta sika, moi c'est la grande dame mais la moyen non bala simam de bonnes choses à vous. Au revoir, merci.
Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.